expérience na yo eza ya combien d'années awa na site agricole pour mabo machine arraille précisément na bloc Mavinga? Expérience na ngai ezali na umeli na koti ape naza na tamulai na zamba awa na kotaki wa awa nazalaki na liboso mwana ya coup de main kosala ba coup de main papa ti le na yeko mona ke na bani kozwa mwa mbongo na yeko somba bilanga na moko le na sombi bilanga na koti na bandi siko kosala ba jardin bandunda donc ba matembele ba ngai be pinard ti te kota na monde dongo koti na dongo esili tokoti na aubergine lere osila wala tozongi siko prise ya suka ya bandunda ya suka oyo tokimelaka mpela na 10 mois. Ok. Opesi ma briefing normal siko na ba culture union to no sala nini yango vraiment moni o sepela nango vraiment pesa vraiment orientation et pesa sentiment otikala vraiment na bilango sa bilanga na ba différence culture o olona mabele nini yango vraiment pesa ma valeur et pesa bonheur et puis ça yo aspect et puis rigueur yotika la obitenga na osakabila eloko pesa nga valeur na ba makambo wana nyonso za dongo nde mutu pesa nga penza appétit ya kosala bilanga après ça dongo wana aubergine otozo sala aubergine otozo sala biloko penza o pesa nga appétit o natikala nango nazwaka pe souvenir nango ya bien za dongo. Ok, attends moi quelques souvenirs bandeko bazwan da biso ba Papa Gilles depuis à Kota a bandi Gombo souvenir nini oyo ozana nango pe ozo continuer kaka koza. Souvenir naza nango na somba déjà mabele na ngai na minute oyo nazotongisa ndako ya brick na souvenir na ngai bilanga maintenant na silite tozo sala tozo kenda kaka liboso kaka. Message ni opesa bao baboyi na bao sa bilanga bavandi babite nga ko sa bilanga mais grand Gilles a bimi a déguisé a comme lokola soki porteur soki nani mais au moins na poko bimi bongo ba dollar azotonga ndako mutaki snebi te message ni opesa ba opesa bango message baya na bilanga baya kosala po bamona o biso tezomona bango baya soki bakoti na bilanga basali bilanga bakomona pe o biso tezomona lobi pe nzambo akosunga kokoma pe mutu na kati ya bato nyonso na mosala ya bilanga sasa mayele nde ya kosala mosala yango wana ekokomisa yo na place ya kimia. Merci beaucoup grand Gilles toyesaka bino promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans dépôt. Mbote mingi balandi ya Fantastique Info Télévision et za molobe na bino mwana mboka ndeko bavo the best. Quand tu es sarabino ba information nyonso to ezolika na secteur agriculture ezaka na antenne na bino Fantastique Info Télévision na magazine nango agro business tokiti bongo tozaka awa na bloc Mavinga na poule Malebo machine arraille et pas wapi to ekozwa ba découverte par rapport à milona to ba différence culture ou elona maga awa na site agricole poule Malebo machine arraille tokiti sur le terrain kokutana na Papa Gilles ancien awa vraiment na poule Malebo na ba différents cultures o alonaka awa toye ko solane vraiment matali aubergine donc toye vraiment ko beta masolo tomoni terrain o aloni aubergine tomoni ba nzete likolo tomo ba matiti ba finiki dans na terrain wana tokoyeba vraiment pourquoi ba sali bongo et puis pourquoi basali bongo et puis pourquoi esalami bongo komona ba matiti ba bloire dongo likolo mais balobi ke baloni aubergine pas trop de commentaires to solo là vraiment nandeko Montréal zaka wana mbote papa. OK Papa Gilles magazine Fantastique Info Télévision et ko visiter vraiment par rapport à cadre ba découverte tomoni ba million nozo sala azo sa cerclage ya dongo a oloni aubergine le toza vraiment na sujet ming mais matali aubergine yebisa biso première question ezali pourquoi boloni aubergine botie ba nzete musu likolo na ba matiti esami bongo pour lolengini
tosalaka kolona aubergine soki toloni yango eloko totiela matiti mpo mbuma soki avandi na mabele abolaka yango tosalaka tobaloli mabele tozwi matiti tofiniki apres totoboli madusu toloni aubergine toloni wana ti tobandi kolandela baswe nango apres sa lere azobota mbuma na kilo ya nzete wana mbuma etuta mabele te mpo so etuti mabele epoli vala vanda likolo ya matiti mpo matiti ezobatela ye moya apola eza te. Donc c'est que avant kolona botiaka daya matiti mosusu na se après boyobakisa matiti likolo te kobalolaka mabele obaloli ale ozwi matiti ofiniki après obandi kolona aubergine. Ok, donc otie matiti après oloni aubergine donc ye à partir matiti wana nde abotaka asalaka combien de mois mpo na bomona vraiment ki abimisi bambuma 3 mois 3 mois parce que na 3 mois wana ok na 3 mois na bobukaka ye combien de jours chaque jour bobukaka to ezali na ba na semaine tobukaka ye mbala moko ka na semaine bobukaka ye mbala moko donc après une semaine mbala moko une semaine mbala moko après une semaine mbala moko po tobukaka semaine ka sikoyo akufaka après combien de mois kokufa neti biso koto eloko yaka oboma biso mai mais aubergine akufaka te soki mai mpenza okokolia ye na ta ya molai mai ndenge yaka aubergine asili kobota te mai ekoti ale abomie ok mwana mboka ndeko juste omoni oza badiférence ki tue oyo oloni na mabele donc eza ebele comme si lelo toyaki na sujet ya aubergine bana poto bakongoma nyonso to bozwanda biso partout à travers le monde boyoki aubergine elonamaka bongo parce que yango elingaka ekutana na mabele te soki mbuma eboti ezwi mwa mabele wana embite wana ebebisaka aubergine toyesaka bino mutu na mutu aza domaine na ye botiki ya mutu na profession na ye domaine oyo ayebi pesa ye lokumu mpe pesa ye valeur na ye bango baza baprofesseur oyo tobengaka baprofesseur balakisaka biso lolenge nini ya kotia milona ya mabele poiske elobi epesa o bénéfice mpe ebota mbuma na yango ndeko Gilles nayebi te ma ya ndi nde bomaka bino soki ndeti aubergine ekoli ozobuka déjà après une semaine obuki ekufaka te ekufaka te kolandela yango ka nde tolandelaka mwana na ndako ozolandela ye kolongola matiti kotia bakisi otia bamai ye azobota kaka apart sa wana eloko te soki na première étape ndenge bozipi oyo da matiti boye parce que bosala sous sarclage nde bozipi oyo matiti boye après combien de temps boya kolongola bamatiti yango mpo etikala aubergine yango moko matiti tolongolaka te matiti etikala nango ka libela bongo aubergine azobota azovanda ka likolo matiti kaboti alali likolo matiti yoka apres kobuka bambuma kaka ezobukaka bambuma nozoyaka kaka kobuka oye neti lelo kobuka oye obuki oteki obimi na yo apasa mwa bamisala mosu ya mike mike wana toforma yango kaka koforme kaka sokosala eza te. Ok c'est que tokoti sikoyo na business na cadre ya business nayebi te aubergine boteka yango par saki par baki to moko moko nayebi te mais ko expliquer biso toteka yango par baki baki mo eza na combien baki moko tobanda koteka yango année passée tosukaka na 60 000 baki toteka na 60 000 na année passée année oyo tozobanda toyebi te soki komata to ekozalaka na prix wana mais par rapport ya chaque année botekela yango botekaka baki na combien kaka prix wana ka nyonso 60 000 60 000 francs sikoyo na baaubergine oyo bolonaka est ce que nayebi te combien de bandi ekobimisela bino combien de baki par rapport à expérience oza nango selo espace oyo oloneli so oloni espace moko ya bien neti ngai nakoloba espace na ngai oyo banda ati na suka wana epesaka ngai 2 baki normalement mais so mpe boti bien elekaka 2 baki na ndambo ndenge ngai nasalela bongo nde eza kaka na baavantage to eza mpe na desavantage oyo bokutana na yango par rapport ya kiti oloni mpe boye ozela ma récolte ebimi mpe bien metamo bu eshite nayebi te eza lolenge nini meko explique biso lolenge nango ezali eza ndenge moko kana badongo tolona erne ozobanda ngo obandi moke ozomata ti oya koma ngonga moko boye
etiki kobota ali wana tobenga échité ozozela so abanda so kotia bafleur po abota lisusu mpo acontinue marché na ye ti liboso. Ok. Question na biso réponse ya invité na biso ya mokolo ya lelo mwana mboka ndeko Gilles oyo aza vraiment ancien awa na mavinga et puis na site agricole pour malebo masina rai aloni ba culture ya ndenge na ndenge awa na site oyo. Donc maloba na ye il faut koyoka ngo vraiment na bokebi nyonso surtout o aza posa assez basé na culture donc yoka vraiment maloba ya doyen o tozo sola na ye lokola messager lokola professeur o azoteya lolenge nini culture po esimba esengaka boye. Bon ndeko ji tozongeli yo ndenge obozipi yango bongo botie bagraine eza na kisi bokotia su te kisi ezali totiaka yango kisi botiaka marke ya kisi neti bavitamine oyo bazoteka na bamagaze wana vitamine na mungwa totiaka na se mpo apesa ye mpe force ya koumela ta molai. So papa ya business estce dépense oyo bosalaka na retour oyo bozwaka meka na expliquer biso place wana parce que misu bazala mposa basala yango bakoluka bayeba est-ce que eza na bénéfice to eza na bénéfice te selo calcul bénéfice ezalaka mais biso comme si tomesana na bénéfice na manka si tomesana yango déjà tokontaka yango lisusu te soki ozwi bénéfice merci soki ozwi mpe te merci kaka chance kaka nzambe nde moto alingaka ndenge wana mais bénéfice ezalaka conseil nyozopesa bato bazolinga basala hectare ya aubergine to bao bazolinga balona aubergine awa na poule malebo masina rai message nini okopesa na bango? Napesi bango message baya toza na posa totonga mboka nde mokonzi ya mboka alobaki totonga mboka tolona mpo bato balia baya eza nango mpasi mpenza te mpona kosala yango baya tosala tomeka kobimisa mpe biloko mpe monanake RDC mpe akomi kosanza babiloko na ye kwa baya ebele tokoya so tokokutana tokoyamba bango so mpe bakozala na mwa erreur biso mpe bato tomesana nango tomeka kokorge bango mwa baerreur wana nde bazosalela seke na suki wana siko awa na poule malebo oza na expérience ya combien d'années par rapport ya badifférence culture oyo olonaka bien meko oyebisa bakongoma nyonso bazwanda biso donc to bakota balanda vraiment ancien doyen Gilles bon pardon bandelana na landi yebisa biso expérience na yo eza ya combien d'années awa na site agricole poule malebo masina rai précisément na bloc mavinga. Espérance na nga ezali naumeli nakotya mpe naza na ntan molai na zamba awa nakotaki wa awa nazalaki nano liboso mwana ya bakudeme kosala bakudeme papapapapa ti le naye komonake na bandi kozwa mwa mbongo naye kosomba bilanga na nga moko naye nasombi bilanga nakoti na bandi siko kosala bajardin bandunda donc bamatembele bangaingai bepinard ti toyekota na monde ya dongodongo tokoti na dongodongo esili tokoti na aubergine lere osila wala tozongi siko prise ya suka ya bandunda ya suka oyo tokimelaka mpela na 10 mois. Opesi ema briefing normal siko na baculture nyonso wana osala nini yango vraiment moni oyo osepela nango vraiment epesa vraiment orientation epesa sentiment otikala vraiment na bilanga osala bilanga na badifférence culture oyo olona mabele nini yango vraiment epesa vraiment valeur epesa bonheur epesa yo aspect et puis rigueur ya otikala obite nga na osala bilanga eloko epesa nga valeur na bamakambo wana nyonso eza dongodongo nde moto epesanga mpenza apeti ya kosala bilanga apres sa dongodongo wana aubergine oyo tozosala oyo biloko mpenza oyo epesanga apeti oyo natikala nango nazwaka mpe souvenir nango ya bien eza dongodongo. Ok, ata mwa quelques souvenirs bandeko bazwanda biso bayeba papa Gilles depuis akota abandi gombo souvenir nini oyo yo oza nango mpe ozokontinue kaka koza souvenir naza nango nasomba deja mabele na ngai na miniti oyo nazotongisa ndako ya brique na souvenir na ngai bilanga nanu nasili te tozosala tozokendaka kaka liboso kaka
message ni opesa bao baboyi na bango sa bilanga bavandi babite nga ko sa bilanga mais grand Gilles abimi a déguisé akomi lokola soki porteur soki nani mais au moins na poko abimi bongo ba dollar azotonga ndako mutakisi na ebite message ni kopesa ba opesa bango message baya na bilanga baya kosala po bamona o biso tozomona bango baya soki bakoti na bilanga basali bilanga bakomona pe o biso tozomona olobi mpe nzambo akosunga kokoma pe mutu na kati ya bato nyonso na mosala ya bilanga sasele mayele nde ya kosala mosala yango wana ekokomisa yo na place ya kimia. Merci beaucoup grand Gilles toyesaka bino badécouverte nyonso tu ezalaka na antenne na bino Fantastique Info Télévision na magazine nango Agro Business ezalaki bongo molobe na bino mwana mboka ndeko bavanda best tokitaki bongo sur le terrain na cadre ya badécouverte togangaka toujours cadre ya badécouverte tozalaki bongo na invité spécial ya mokolo ya lelo ndeko Gilles doyen donc ancien boyoki lolenge nini tosoni na ye mayema atali aubergine abeteli bino lolenge nini esalaka donc aubergine avant kobwaka graine na ye il faut kotia matiti parce que ye alingaka humidité te et puis mabele asangana mabele te sino te mbuma akobandaka kokufa donc esenga matiti na matiti wana ezalaka kisi oyo batiaka ekoli donc so ekoli après 3 mois bandi kobuka soki obstacle moko eye te okobanda kobuka ozobuka ti olembi soki obstacle moko eye mai eye na ndenge mai ekomobuka bango wana puli malebo masina rai donc so ebe ye evandi ewumeli ebebisi babiloko wana orate donc moi difficulté yango wana à part ça soki eza toujours normal okolona na yo ti ozobuka nayebi te ndeko Gilles aza vraiment na bénéfice oko otinda bato balona aubergine aza na bénéfice ya selo etandi oyo loneli bénéfice na eza bongo neti biso ba oyo tolona toza na baplace ya mike eza na bénéfice ya mingi mpenza te ba oyo baloni place ka loni 50 mètres mobimba to 100 mètres mobimba aza na bénéfice mais bino mpe mwa bénéfice ezali biso na mwa moke oyo tozozwa bénéfice na biso mpe ezali. Voilà, TVza Radio T toyesaka bino tobandaka mpe tosilisaka merci Montréal oyo asimbaki caméra mpona obimisa ngai na invité na biso ya mokolo ya lelo ndeko Gilles doyen na Mavinga bloc Mavinga na site agricole Poul Malebo Masina Rai merci na bandeko nyonso surtout merci na bapartenaire oyo bazwanda biso partout à travers le monde merci à mon coordonnateur Lucien Bokite notre docteur toujours dans les beaux. Merci à Maman Gracias Télévision Direct Londres. Merci à mon camarade Charles Mouchak, donc qui se locale Direct Paris, avec son oncle Charles aussi, à Bazabaron Paris. Merci Papa Médard, mon ancien PDG, Papa Médard, Direct Paris. Donc je reste là. Les États-Unis, Rafat, donc na bois kibino parce que boza bat nanga na bosa bino te, les États-Unis toujours où ezakaka mutu na bino donc tangu nazo bimaka liboso na bino bozo yambanga na banda na bino c'est que on est toujours ensemble, pas de souci. C'est toujours votre M de serviteur bavo de best. Merci mon amboka ndeko Gilles. Merci. Na intervention mko alelo. Merci na bino nyonso bolandi na mokolo alelo. Merci beaucoup. Tout le monde ani balasima. OK. C'est combien de minutes?